papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure, Nabamurezi nyonso bamesana kolanda Irene Masiandoki TV. Oh maman bino la kabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge tolobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi bande nyonso bolandaka maman Irene partout ba oh nanu bo s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba oh déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka biso vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine. Là topesaka merci na bandeko baso soutenir biso ndenge tomesana toujours kopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dr Achille Kapesa na kati ya Londres balobi mama vende moi so amebla vende ndaku na Verchache ezalaka yo Betty la patronne pourquoi pas porte-parole na biso ya Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi tosepelaka ndenge ya Simondo ya papa bengaka Etazi Vita imana esalaka biso bien ndenge biso tosepelaka na mama bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 BBC bibi chez moi Nzambi ba meilleur vena bino bandeko nyonso bolandaka mama Irene partout bozali nzamba lola abatela bino bamure na bamurezi nyonso ndenge tozokende ko 6 2023 kolo asala biso bolamu abatela biso na bana biso na mibali na biso na ba famille na biso tokota 2024 vraiment na kimia là na profiter na pesa ba meilleur vena ngana bandeko balingaka nga mingi ndenge na pesa kana ya Willy Musheni le vrai code mboka code mondial ba meilleur no ya Willy Musheni meilleur vena meta la brésilienne na kati London balobi ya vienne nga Jansi Bolanga papa Jansi Bolanga ba bonne fête na bino meilleur vena Messi fils Lokilo na kati Londres balobi motema ya ser nanga Bea Lokilo mama Béatrice Lokilo ma be chérie ba bisou ebele ba bonne fête na okota 2024 na kimia na bana na famille mobimba pourquoi pas maman Cornelia Luta Dila mwana telesi moi c'est tata na kati ya Bundesi balobi Grace Light Cosmétique moteki ba fantaisie ya solo bande kokala te to banda ba publicité ya ba fantaisie ba perruque ezawana balobi base
ezali Grace Light Cosmétique bongisa loposo ndenge na yebisaka bino bosalaka publicité mafuta mais bopakolaka yango te oya Grace Light mama Irène apakolaka nga moko bai amekra yango epananga bongo te. Merci beaucoup na bamoure na bamourezi nyonso na vie nanga prochaine andel mobange na shipping na kati ya colonne balobi via kanga masolo olingo tinda carton na ngola to pe na Kinshasa balobi mobange na shipping azaka moko na kati ya Allemagne na ville ya colonne balobi via nanga prochaine andel wumela ba meilleure ve na ona madame famille mobimba ya prochaine andel bo fete kitoko makasi toko ta 2024 na kimia. Voilà, merci pour la patience et la fidélité maman Irène Ayaka Boy. Na ela kabino masola solo na betaka aubergine te liso na zo bete bino ba mourir na ba mourir eza vraiment moulaité yango moni na profiter na pesa batu ba meilleur ve na pesa ba meilleur ve na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton na balobi ma copine Naomi Eyale Abel ou melandeka na ibisa ko mwasa moulai ya kitoko na kati ya Luton ba mourir na ba mourir to meka kolanda lisolo eza vraiment moulai mingi te eza mokuse liso na zo bete eza lisolo ya mwana na biso leki nanga e pa nanga penza za mwana pona âge wana ko bota sans difficulté donc aza penza mwana donc eza na mwana moko aza na kati Allemagne aza na âge à 20 ans abengi mama Irène beta liso nanga pesa conseil na bana toyokelaka ba parents ndenge balobaka mama za nzambe ya se mama no ataza zoba ataza baba ataza koka ataza ndundu ataza mutali boma lokola bomba ka 9 mois na libomu to bangaka ba mama to pesaka ba parents na biso respect mama Irène naza déjà grande fille naza na 20 ans naza na kati ya Allemagne naza na copine nanga moko aza marocaine naza na copine azali togolaise mama Irène oya marocaine wana aza na voiture auta ko sala permis na biso misato wana nga naza lokola leki po moko aza na 23 ans moko aza na 21 nga naza na 20 ans mais toza ba copine to se comprenaka bien to bimaka to kendaka ba restaurant tout cas baza ba copine nga moko penza oyo ya togolaise yaka trop epa na biso na ndako bon siko prom to zaki nango ezaki le 24 tant bat bazo fete ndeka kizalaka oya marocaine na lobi to bima to kende kolia na restaurant ye mutu aza na voiture mama Irène ezaki déjà programme to salaki avant donc les 24 est au bima maman Irène na ju perruque na nga na bimisi na ju biloko na nga maquillage na banda kobonga mana na kobonga mana après-midi mama abiso banimba monko lo bananga ozana ndaku ozosala misala te pona nini tala chambre no mama bandi ko gangela nga compréhension monga na mama nanga yo sakana kutu te mama biso akoti afongo de adobe na zu bilamba nanga nyoso baki na mabele oyebi ko gumba te kaka kotia basili kotia manzaka mama bandi ko mbetenga mama Irène ndira mvutma mama bandi ko finga nga na kati ya ndako to bandi ko discuter na mama na za mona liboso pa mama na biso nazana baleki nanga misatu papa na biso akenda to vandaka biso moko mama bandi ko loboza propreté ndaku salito ebi ko lamba te mama lobaki mingi mama masuccès yanga mutema na siliki abebi singa moral moyena bimasu ezate parce que akomeki na langage soko sai musalo to ko bimate chambre no salité longola batona mbetu na bek mama na osala ngo lobi eza le 25 tant na ozonga to mama okosala ngo le mama Irène et compréhension moko na sosola ki yango te mama Irène na ki ko décourager na zu perruque na côté na chama boke bila mas na scène na garde-robe na za na ndako mama Irène moral ebeba kinga na bande ko bongisa bilamba na nga esali ke copine na nga msusu abengi nga lobi na nga okokende susu te okobima susu te ti ero ozosala nga sine te oya togolaise na yebisi nga na obima su te naza bien te mama biso azosala nga badosha nanda mama vraiment aza ndenge moko boye bamama baafricain bakomprenaka te na bandi kobetela copine na nga so esali ke copine na nga wana mpe ya togolaise azwi bolembo alobi ke aobima mpe lisusu te avandi loko anga mpe na obima te natie kuta mpe video na copine na nga tokomi kosola nazobongisa chambre na nga tosolola e moko copine na nga bio copine na biso na marocaine azobenga ye nga mpe namoni apele na ye toyambia tobi tokobima te tochange programme tosala ngo kaka na bonne année tosala ngo ndeti le 31 nde tobima tokende restaurant accompagna ki pa bi problème ezate tokende ka le 31 bino mbale bokoya te habite toya te tokeka le 30 bi pom te na benga cousin nanga na copine tokende biso kolia na restaurant poste tobongisa na bongisa déjà na obima problème ite mama Irène tovai na biso pe tokoni kosolanga na copine nga togolaise tosolaki pena tamulai na sali musala mama Irène le 24 on a vers 6h du matin na moni ba pelle ya leki ya
copine na biso marocaine leki na mobali tellement na yebi to sola pe bien leki na sala mo ba musique na ba YouTube leki na ye to sola rappel leki na zaka cool ana 19 ans akomi ko benga zo benga leki na benga mi na yamba bo yebi singa yo yaya zana koma ngabe zana koma ba saki umfal lobi na butu bande ko kende restaurant oh na ndeni o ba sala accident ye na cousin na ye na mwasa cousin na ye cousin akufi sur place mwana mobali akufi sur place copine na ngam tazai ko mema akatani makusuki pa bukani makola kangama ki na voiture le tamba benga beba ko kata to la voiture atiaki tolo na ye na volant copine nga zane tamo critique azana koma makoleza ya kubukana mwasi ya cousin wana pe aza vraiment déclassé aza pe na koma mais cousin na ba mwana mbali akufa ki sur place ba mbali basi batane tamo critique bazana koma mama irene na gangi na tongo na bandi ko benga copine nga togolaise wana ao yambate ti vers 7h du matin copine nga ko rappeler nga biko yokite nini nzoka petit wana tanga zo benga pe copine nga togolaise po yebise nouvelle tellement zo ki copine nga te asalele sous ba voice mama Irene tozaki traumatisé na bimika na chambre na biso na fuka mil boswa mama na bandi ko lela mama bi problème na bi mama nzamba batela o mama nini to na expliquer mama biso mama bandi ko lela mama binga pe na comprendre te mama biso za bongo te mama biso lo bana biso na tonalité wana te mama biso apeta bongo ta botela kinge compréhension mama Irene na eko comprendre ke nzamba linga ete na bima yango akotaki na nzela mama abebisanga moral ngape ndenge na bebaki moral na kesu ko freiner copine na biso ya togolaise abimate tolingaki ero tozaso na koma so to kufi mama Irene na ebite elinga kozala ndenge nini lokola tolanda kona mama bibenga mama Irene pesa lisolo pesa bana conseil soki nzela mo mama zo pekisa o mwana ngatika kokende te histoire ezali vrai ndeko na biso mwasi azana kata Allemagne o apesa mama Irene lisolo ezali histoire ezali vrai et salami le 24 bana bakende kolia na restaurant retour na baonde basalaki accident bamourir na bamourir to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt on a le baka fin de l'année et ça la kana makambo ebele na yebisaka bandeko na nga totala bisika kokende bisika msepesa me biso toto kende te soko zo keska mo kilo bolembo et compréhension de konanga tika to banga nzambe batu mingi bazotia bateti na vie bazosuka mabe mwana o ayeko sosola ndenge mama na boya ki akenda ke kofuka ndosa mama na monike nzamba kotelaki mama ne po soki akendaki peut-être accident wana ndenge kozande bango na copine ya togolaise yango babi to pesa lisolo na Irene Masendoki TV to pesa ba na biso conseil za na bana mingi bolinko bima bandeko nanga tozomona mingi ndenge tozosala bilan tozala ki ndenge ni na 2023 yaya bon pe bazosala bilan tant eza mauvais to bonde la fin de l'année za na makambo ebele bakendaki le 24 kolia na elikia balaki baninga ke tokobima susu te tokelia kaka le 31 mais botala mutakomi le 24 mais le 31 akoti yango te yango nazo ebiso ndekozwa na okoma pe le 29 le 30 po moni yango te okoma pe na 12 15 pe omoni yango te yango makomi lobi sepe na tango nzamba pesio po ekoya liboso ndekonanga oyebi te nzamba linga bato na ekola pambola bino ba bonne fête na ba mouré na ba mauvaise nyonso o ba mesana kolanda mama Irene Masendoki kole sumasi asala bino bolamu kaka nde na bito za toujours na ba prière parce que tozo kende vers fin de l'année tout ce na 2 jours seulement mokili eza na makambo ebele ba problème eza mingi ndeko nanga to longwa na distraction pe to sala effort ba vie to sala ki ya mabe na 2023 to sala effort na 2024 to kota na ngoti nzamba lola akopambola biso te ba pe kolimbisa bien que to lo barata on nyonso ke ba senga bolimbisa kaka na fin de l'année te oui ngape na zaka contre ya koloba na ba to senga bolimbisa na fin de l'année te lisumu ezaka consommer moins nyonso ba kimba za na tendance ko ya komi peto la fin de l'année pour kota année ekolanda na kimia ndeko nanga ezali vraiment ignorance tango nyonso to tambola kana kobanga nzambe po liwa mukole kozwa mutu e banite tala mwana mwasi baninga ba annuler rendez-vous mabi ke pour mte to kenoka le 31 a komi le 31 te mais le 24 akomaki nzamba linga bato na ye na pesi bino merci mingi ndenge bozo partager ndenge bozo s'abonner na Irene Masendoki bo hésiter te na zawana po na bino oza na biso na numéro na biso ya téléphone yango na benga ebeti le Pro Max pour mama bino sur le bitanga kombo tokotanga tanga mboka tokotanga so bikotanga te biso to fonctionner ka bongo nzamba bomba bino encore une fois ba meilleure vœux ba bonne année na ba mourir nyonso mama Chantal Evita ba bonne année
année na yo. Joyce Mansanka na kata London, ba bonne année na yo, ba bonne fête bo fête kitoko. Ale Masiendo ki na Canada, maman Hélène na bana bino nyonso, pourquoi pas seme ki nanga Marie Diakie Semote, ma grand frère propre Simon Masiendo ki na Canada, na mboka ya Toronto City, esika tozo somba biloko mapango ya kitoko epa ya Papa Willy na biso na kata Canada na Toronto, balobi Toronto City, pi bezoleke pa na biso lingo somba terrain na yo eza na mikanda ya propre, na pri ya bien benga Papa Willy azapo na bino Toronto City, pib elekaka epa na biso Papa Willy, ba meilleur ve na yo Toronto City, toujours likolo tokota 2024 na bino longo tozo soma mapango pe tozo tonga Papa Willy nzamba kaniselo sungi communauté makasi na pri ya bien tozo ba terrain ya propre mikanda ya kitoko ya kimia ezate ko bakoboto la rien du tout epa na biso Toronto City, logique balobi ya kosamba ezate nzambe apambola Papa Willy, ba bonne fête na Papa Willy bana Toronto nyonso ba bizu na bino toza pe na agence na biso kuna ya kotinda mbongo ML aza na kati ya Toronto, azali na siège na Toronto mais aza pe na kati ya Londres. Donc so oza na Toronto ngo tinda mbongo na Kinshasa komitungisa te montagne nyonso benga biso totsaka logo ya ML numéro eza wana opesi mbongo na awa ba pesi mbongo na Kinshasa tozokende bongo kola batela bino ba mure na ba murezi nyonso soki mwana motazongi te tokutani mbala sima. Bisous, bye. Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre, makoso, pondu, bimpiatu, makayabu, na priya bien Mama Titi à votre service. Oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kaka boye masolo ya kitoko yangoyo. Mama Titi à votre service.